Belle-vie soki po na mbongo tozate. Tolinga belle-vie d'abord ngai vraiment soko kati makila okati ma musisa omona ke na linga belle-vie ya mbebote. Na linga belle-vie ya makila. Eloni se pesa pas maman belle-vie. Na biso lo moko boye. Na ba lo moko boye, ne to vandi boye d'autres pas ezaki loka to sa ne miso santa boa. Ozomona, mais grâce à maman belle-vie asala nga lelo na longwa na balinya ba santa bu. Asala nga lelo naza peut-être mususu famille na nga bazongisa ngai ndenge ndeko na bango parce que relation na famille katanaki mais grâce à belle-vie relation ezonga belle-vie atalisi nga bi moi ça za mutakolo ba bêtise te lelo na munoko na nga je jure devant Dieu pona lobate na lobate insanité mona munoko na komo yo kango soni ozomona siko muto apesi nga ba valeur aboye muto asali nga lona miyebake na mwana mwasi muto atalisi nga valeur a mwasi eza na ba insulte te ozomona siko na kolinga ye donc olinga kutu te seconde moko mutu moko atie musapi papa ngai ne aza bona bango mpona belle-vie nga na ya bela mpona mbongo te na ya pa belle-vie na ya liboso na ya pa bela mpona mbongo te parce que natala considération bon comment na kolo bato zaki loka ba rejeter moko boye oui papa donc forme nyonso batia yi ozomona mais grâce à belle-vie wana grâce à belle-vie le nga na vana nazo reconnaître ba valeur à belle-vie bato nyonso belle-vie ça mususu tendresse ba pese mbonga garantala nga na bane ko lela makasi pona mbonga garantie ya belle-vie lelo nzamba yoki prière na nga garantie sili baba ke bloko libanda mbongo oui parce que mbonga belle-vie on fait ganga armoire wana ke pasuka place ake bombisa biloko armoire na fait pasuka ba kitu wana comme là c'est kota ki bintie quoi donc ba coupe pe bazwa soin na ye moko boye éducation ya malamu yebanaka kota la belle-vie na chila deux personnes différentes on comprend que muta mabende yeyo ozomona kovani sa belle-vie na chila otalima bamba otala mutu mabe yeyo belle-vie kovani na TVT mukoma encourager de mère Nyangi belle-vie kovani na TVT a Pierre Tadingala pa merci akovani na TVT applaudi Jemima Ibele ya Prince ya Jerry tonton Mou tonton Yams akosala ngote apesa Clarisse Plasma ba merci ba mamumulu ba petit mais costaud wana ba Sami Garamba ba Pamela Matondo ba Trice wana akosala ngote ba teka ba migra na akosala ngote très bien ba Maurice wana akosala ngote ba binobo belle akosala ngote ozomona pona nini belle-vie asa contre déjà makambo musuto salaka belle-vie beaucoup plus salele promotion film mon ne to banana film et to banika film tine bande la suka ba tout oyo et pas belle-vie abete la ngoma bokote vraiment ozomona ozo sentir que moto peut-être mususu eza na bato misusu belle-vie bloquer bango pona pekisio likambo yo kate ozomona mais to mona kango si la comme deuxième fois applaudir bango akumisa ba ese na ba mida ese mida boza ma ba ninga na ngai boza ba mama minoko lokola nga onote ya bo kanga date na internet o mingi ba kata bilamba to ba no lela bibeme mso vando tali botali mutu abilité to zo kine lobby eza bongo na internet très bien moi musalo to sala ko yaya beaucoup plus eza ba visibilité ba chaîne na biso de to lukaka très bien ozomona belle-vie ya na chaîne nga loba te mais na kombo belle-vie nga na zu visibilité yaya na kombo yoko ya ko sala nga mabe pona ka belle-vie osala nga mabe te nga ezwa nga te na zu ba attaque moi ozo sentir que tellement toi tozaki biso na biso bata yolo ovanda mabobo kuta na muto senti ce muta leki mais o senti ba bemo e comme na nzoto ndenge belle-vie azoki soin na zweli asomeli à moi apesi garantie yaya ngana za ina maluka masolo na loba no ngana za kiso na sokola na lelaka nzambe garantie belle-vie ko sila te na mutakala siko na sa prière
Pour la bonne garantie tendance à zone comme finga belle vie. Nzamba yoki pe ko lela nga tala bi témoin na suka na ko tiko bano lela ya rien to boité. Bon wana fona 600. Lelo bonga garantie na biso sili. À la place avant te lo ko na kata pas et pas ba fa. Alors là libana ba parents fa ba laina nda pied place là le yate. Ba classe au totangeli ba misana ngo ezate. Très bien. Lelo musale ko ba fosa des fois tous en appui moko boy nga na za na pute famille sans griffe. Nga mona obunda nanu. Siko yo bien façonnango. Juste pour na pour la visibilité na nga yo bokela nga maladi pozwa nini. Rien na solo kufa te. Ababeta dipine baba nem dal boss nanu. Baba n'est pas dipine. Souci vraiment pas. Ozomona et raté dipine. Tanga ya dipine kuto koma ki asumbi na bilamba, wana makamo ko ezaka vraiment donc irrécupérable. Maintenant basungi dipine yo wana za bonne santé. Ala bonne santé on dit ma quoi. On dit ma pote ke likolo ba to be ngape yango yo. Eza to ndima ko nzaka lokoma pota mo amukena zo kina kanga munoko te pona belle fille. Non kanga munoko te na banga nani. Ngana na nzamba kuba. Ata ba Emile. Ya ba ko pakata banzela sambo soki zomi balobaka. Ngana na nzamba solo. Belle fille na bonde la kataka biso maboko nzambe. Ngana mwana belle fille donde ba ko meka bana belle fille 50 peut-être ba ko simba moko. Mais biso tout wana to ezwate. Ya ozo reconnaître ngo pe ke ba yaka ta la chose grave ba simba personnalité ya Papé Lombe. Surtout on est ça la souci, muta puya bango na nani c'est que c'est si là. Ba comment na niveau ko simba personnalité mbondo aye munokoloka babouin mbondo lobi na Papé Lombe, il faut fouka maza mutaka la fouka ma mbondo ma qualité ma valeur au Papé Lombe za mbondo de paraza nango. Mutaka la fouka mais là c'est ainsi la pardon. Quelle humiliation. Bon ya bongo yo yebisanga ke ne za bongo si la mutu malamu, si la mutu mabe na yebi ngote. Ti ba comment niveau ko finga ba mama top wana. Bah comment il va finir ba maman étoile. Donc finir partout donc sans arrêt. Voilà, les autres monyango 2 fois si la encourager mine na essayer. Abengi bango bozamba maman mine en tout cas, wana menge banika en tout cas bo saboli bien. Ba saboli nani pour maman top akeneki. Maman top. Ils ont un complexe d'infériorité tout le monde parce que Zato selon ma pembe non. Tout selon ma bien. Mida lobi maman top ake mobali mtafuta les billets. Oui, bien sûr. Donc on est à l'obit. Nani maman top mobile futa les billets. Mais mida yo boko la papa ngwasati. Christian Sugar. Mida aboko na Christian Sugar papa ngwasa. Charanani. Mid et ce n'est pas na maboko la ya matuza. Et tout charanani. Siko mama top ake voyage ezake mobali mtabimisi mbongo non ke mama top abimisi mbongo apesi mobali mais yo mida yo ese botinda ka mobali mbele na Kinshasa tala siko likona ngo elandi mama banga boko la Géry Spire misa wata siko mama top mobali na ofute optine le mbongo to kelo ne bamba kena ngoti siko na la femme de valeur o mobali abimisi mbongo o kuna mwaso bimisi mbongo bravo mama top bravo. Mais maman t'a pas qui est un producteur na ye. Asa guinéen. Denga batala ka maman Belleville candidat batala ka. Ba kota pa maman Belleville bazo contact ka maman mi ya maman top. Notre Rosanne ba film na biso parce que azo jouer bien bonabo. Oui, toi na pose à travail nepe et pas na biso. Maman top que ça la fierté kaka ya Congo, c'est Congo qui gagne. Mais tellement ma mine ba message ko boko la mibali ba ona ba tendance na boko la ba fa. Ba ko ba lingi pe ba kota maman top ka na ligne na bango. Zoka muta boko la mibali mta numéro 1 c'est si la boko la Géry Spire. Misa wata yango mone kiti pa banani ekiti pa banani ekiti pa ba ese esa boko la oui esa boko la matuza mida boko la Christian Sugar nenga famille za lokolo siko biso be koto kuna be ba sale la kae on a moi 6 femmes de valeur au moins une place to za différence entre sila na nani donc c'est tenga kaka lelo sila ba ko meme ngulu tomoni ekumani amemaki ngulu papo eza faire go nga kuna kanisa lokana omona baona podium bazo yemba to bazo bina baza
basala ata kuta ba video ne bazumaka bato ba zoome bango te sikoyo kimatala na yo moto oyaki na tv olobi ke ngai naza invité ya papa Hervé tomoni yo te invité ngo ata na poto pamba baprésente ata pamba quel 12 so eza bongo seke fera beti 12 sikoyo moto bongo yo kovanda osala bango basala comparaison ya bango na Saratola parce que Saratola kene États-Unis aki akangi photo na ba statue de rock tomona pe nani mama ya biso muteke epa kende akanga na statue de rock tomona wa akosala filme na de rock bona nzoka statue ekeko oyo abujaka ta ninganaka te Saratola leki pe ka nzelo bataka ba H wana esika ba star bakobo ba star américain aleka wana akoma kutango te mais tokende omona mama so muteke afukama akoma bisalu alongwe wana ake susu place nani Saratola sali publicité na kati avion basali video na faire rigola na kati avion ye pe ekumani amemi ye basali video na ekumani osa video na ye ye tema za matala na mingi matunisa lenda ya bali ya wale lenda ya bala sali maresha kafu mobali wana mobali lenda ya te mobali ya batu le ya bali na aja menopause le ya boyaya bongo libala ya sila obombela banani nous avons ba ngoni e bongo ya nini ozolo baboye ngana obanga na ngalilo kongo koma na kanga batwa soga batelo ba porto plainte wa JPE ba jo bakena soutien ko za na yo yana bisayo amukamate zate po bango ta bavanda soto ke parquet mwana suka alaba na pena ye oui papa commanda soki papa juge mwana suka ofinga ki mutu bona sanga oui papa na lobaki yango mais na lobaki yango na biti nini na bi papa zia siko na banotali so ba fait tendresse azanga mbongo vanda na ndako te ayaki na mbongo futela te Belle atangi mbongo pia garantie ndako ewo zuma mbongo bale ezaki te Belle tangeli mbongo apesi ye Christian Sugar akotambusa bilamba na nini Belle atala bino valeur ya star ko aussi la beauté zo mbongo tourner 5 films aye na 2 films 3 films ayiba Bolokoko papa Serkin Nyongo Belle fandi atali ya BS Bolokoko malgré tout moi ça bonina ko finga te papa abina ko kufa Serkin wana Nyongo zo mbongo keno ko futa yanga kene ko pesa ta pe nzambe oke toucher Romeo otika na zemi Romeo toloni moni Romeo kufi yo tika na zemi Charles zongeli wa pe zongela kana na mtu Belleville omona charge tout et ozongi na kama Belleville ya golo zo yiba na Afrique du Sud bavandi babuki emi na Afrique du Sud kuna Belleville vandi atala bi boye moyen te zombongo ya golo zonga Afrique du Sud osa msana lelo bakoma ba fan révolté ya shoeza bango est-ce que Malika ozana mbongo bala te ba jimo paradis wana mbongo te grâce te makangi okati banaka ngo okati asali peko kokobima te abali mariage de rêve Malika pake ko luka bala tala voile ya nango Malika ndoza na kata cercueil mais lelo ofinga Belleville
Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes de partout, vous nous suivez à Kinshasa, au Congo, Brazzaville ainsi que partout dans le monde. Merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité qui nous réjouissent pour vous dire bonjour, bonsoir et merci à vous tous infiniment de nous choisir à nouveau pour vous informer avec votre humble serviteur américain Ngoma. Merci également à la grande équipe technique de notre chaîne Ibele, Jemima Ibele Télévision. Merci beaucoup à vous, Exxon Mikebi derrière la caméra, et non, m'échappe un tout petit peu. Merci beaucoup à vous tous, chers amis. Comme vous savez, toujours le travail est là pour vous informer. Et le travail nous oblige d'aller chercher les informations. On est là avec Bianca Zanga, avec lui qu'on aura bien sûr le temps de parler sur l'actualité. Nabo Santé qu'on salue, Boss Nabiso, Jemima Ibele, gros bébé de la presse. On est ensemble, maman Bianca. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à toi. Bonjour à Exxon Mikebi. Donc, bonjour à Mélomane, tout bota la biso. Tout va se faire dans la famille du bota biso, peut vraiment famille du bota. Oye, là je dis un grand merci à notre Poutine de l'écriture, à notre autorité morale, Maman Belvi Kondi, Maman Mayele, moi je suis Oyo Azala Ralora Bangote quoi. Poutine de l'écriture. Un grand merci à Dongole Sanzamba Versace, merci à toi. Odette Lessa, maman à Leslie, merci à Niki Lessa, Mifi Lessa, Moté, mais papi. Un grand merci à Uren qui a luta Moté, Richard. Merci à toi, Nadine qui a luta, Jocelyne qui a luta, Karine Zanga, Patricia Branco. Merci à Ada Jolubanza de Turquie Luanda, Turquie Paris et Païwapi Rosimengi, vraiment à Zawana Bibi Chumussamba, Ipoupa Kolo Décoration. Yom Toluka ba décoration à Kafou, na niveau à Poto, pour nous contacter Bibi Chumussamba. Vraiment, on n'allez jamais dessus. Ba question et puis bien nous. Comme toujours, maman Bianca, on va toujours commencer par sincère salutation à la poutine à biso maman Belvi Kandi, en tout cas un bon boulot de côté na yo, en tout cas Moussale Kitoko, merci pour la série Kitoko, merci pour la série éducative, en tout cas Bianca to banan bosso na série indécrottable zali bongo déjà sur la toile, tout le monde en coma, ils ont vibré na internet évité yo moko juger comment par rapport à la série ndenge volé par rapport à la vie, par rapport à qualité, par rapport à idée et conception, il y a série na biso indécrottable. Incontrable vraiment, donc ils ont vraiment bien série moro kitoko série wana ezako ngana leli na leli nde mama top alelaki tanga apprendre ndeko na ye étoile aza na concert ya Nice, donc ça fait vraiment pas si et ça arrive pas si et kotala nanu d'abord kozwa réaction ya Pierrot na Gesho. Malgré tout, balinga bakende nango mais au senti ba mibali pe ba occupation. Mais kozanga motema papa Serge azangi pa mama étoile na bolingo nyonso nde bazalaki couple moko boto sentir que bolingo moko normal ça va. Mais subitement bona passe à moi si na Dino moi zoko kozwa responsabilité à moi si na été. Alors moi préféré à keno mais na masanga zonga ndako 1h 2h parce que azana loko sala te pa mama étoile. Beaucoup plus azaki kana besoin ya mama étoile. Mazaki na azaki na bolingo ya mama étoile te ba tout wana nyata ba non sala et il fait semblant ya olinga mama étoile. Et le loko tala pe boye papa Turbo ndenga zo souffrir na hôpital wana. Et pas quand la réaction à Milona papa JR, c'est comme si on disait bah Ebilikam parce que dans 3e épisode, dans 4e épisode total qui ndenge maneko lo bané vina manoko ko pousser bango donc pousser bango plutôt ko teka lupango c'est comme Milo lo baki lo moko boy ndenge ya zo boy c'est pas so compliqué peut to appena facilité ya rosala mabe. Mais tu es bien papa Turbo azana pour bango dans na munoko na bango ba peut-être so aller poison bino ndenge nini ba docteur témoin imagination na bino ke ndeka eza poison oui muto le libum pas ce cause appelle appendicite ozomona mais bino voilà ozomona donc en tout cas pas c'est ça donc muto vraiment ozona occasion ya kotala film te kota et puis ba régler d'abord pas maman Marie-Hélène. Nous avons maman kuluta bana wana mais comment vous tenir bana ba langage mo bondier baza bana moko bo lokota ka boboko likaka et puis ba ya kozonga sima ozomona tala Belvin ndenge ayoki passe ya papa Turbo atali que te mon bana grande c'est que tout grande sœur azate mais papa on aime taper biso bana ozomona Kenny na daili baza fierté ya ba Belvin pour grande sœur na bango ake aleki na personne na mokilité atiki bato. Donc, il y a un film, kota na film,
quand on a Bellevue Télévision, t'as la film. Très bien. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. En tout cas, vous êtes branchés dans IBL Télévision. Ça fait un grand plaisir de savoir que vous êtes un moment en train de suivre. Toujours pour son petit à petit, toujours kaka na ndenge to message même basango na kaka chaîne Abino. Alors Bianca Lelo, ça fait vraiment peur et puis je peux s'en souci. D'abord, si vous sala oyo bolobela maman Bellevue, benim comme rebelle. Alors bénéfice de minopé, objectif de minozarani, mongo tout bien molandela ngo pour anini. D'abord parce que on aura progressé parce que ma question c'est moi belé na simon. OK, voilà, on a répondre à ma question, on a pesi mbote nanga na la maman chérie à moi si maman José Lusadisu, maman Niba Super, maman Ewin, maman la grande Hoche, maman Sakina et maman Manita Dina, papa Alengi et papa Godard et Liko. Bambote na bino vraiment yango wana le roi célèbre Christian Ngoma. Et na lobana yo omoni Bellevue soki pona mbongo tozate. Tolinga Bellevue d'abord ngai vraiment soko kati makila okati ma musisa omona ke nalinga Bellevue ya mbebote nalinga Bellevue ya makila elo ni sepesa pas maman Bellevue même biso lo moko boye na ba lo moko boye ne to vandi boye d'autres pas ezaki loka to sa ne miso santa boa osomona mais grâce à maman Bellevue asala nga lelo na longwa na balinya ba santa bu asala nga lelo naza peut-être mususu famille nanga bazongisa ngai ndenge ndeko na bango parce que relation na famille katanaki mais grâce à Bellevue relation ezonga Bellevue atalisi nga bi moi ça muta ko lo ba bêtise te lelo na munoko na nga je jure devant Dieu pona lobate na lobate ya insanité mona munoko na nga koma yo kango soni ozomona siko moto apesi nga ba valeur a boye moto asali nga lona miyebake na mwana mwasi moto atalisi nga valeur a mwasi eza na ba insulte te ozomona siko na kolinga ye donc na kolinga kutu te seconde moko mutu moko atia musapi papa ngai ne aza bona bango mpona Bellevue nga na yabela mpona mbongo te na ya pa Bellevue na ya liboso na ya pa bela mpona mbongo te parce que na tala considération bolingo aza nango lelo grâce à Bellevue chez na ngai za wana ozomona oui lelo na kombo Bellevue na ozo elamba na komba Bellevue muta kota agence atindelinga chaîne nanga ata 0.1 dollar ezate très bien na ne kota ata 2 dollars te chez nous ozomona mais na kenaka Western Union ba fan na Bellevue na kepe na Lambert na kezo colis fan na Bellevue patindelinga colis na kepe Western Union na ke Monnaie Gram na ke Ria très bien pour na Bellevue ozomona mikolo ba changer nga comme singa na zam na ville kuna Bellevue na yebaki yango te pona Bellevue siko muta bongo transformer vie na yo ya oh lona ofuta ndako na nga na kimie bakobo nga blo libanda te chaque fin du mois so na na ngote na benga lo mama Sakina na mbongo futa te mama José mama Niba Super ozomona na vande mama Win na za bona na difficulté ofuta ndako grâce à ba mama wana mamita dina wa yebinga te na ndeko aza pe la famille na kinya wati malati singa omona na kanala nani na kanala Bellevue ya ata kuto na bango ata mama biso na wanga lopo na Bellevue non lo bango letala na ebisa ko lo mo boyko omona ata mama biso ayebi yango ayebi kene za be mwana suto nto beba na ye na toucher ka Bellevue maman yoka na oloba na yo donc ndenge aza bongo ata na bandeko na nga bayebi ata Karine zanga petite sœur na nga propre ayisanga ya Bianca yo sambelaka mingi il faut tika bali nayebisaki neseka Karine Bellevue oyebi ete Bellevue aza cher mpo na nga ozomona omoni mutu oyo ayebi kovalorize mutu ofandi maboye yo mwa mwasi moko bofinga bato kaka na TV ofingaka bato makasi me Bellevue azwi mbongo mo azwi 700 dollars apesi otourne bagag yaya siko mutu abongo vraiment yo kosaka na ye yo oza mwana kwata okenda koteka bilamba na Turquie okoma obeli bilamba otambusa bo Bellevue atalabi te otourne mpe filme etalama makasi papa ngwasa me Bellevue avandi atalabi te moi mobalo akoboma aro te zo mbongo sa 5 films moyibi 3 films oyi na 2 films balandela o te mosusu oboto bimi mupepe
oyebani mpe babengaka munda ngolo ozalaki ata na mbongo ya nsomba ata busha masanga te mais bela bafidèle téléspectateur baotala biso bacomprendre bato mosusu pe te okodévoile neti mania malika mania kutu nano boti obimi mopepe nano récupérer santé te mania mozovanda na tv mposala comparaison ya sila na bellevie mania vraiment ata yo moko ozomona mais mania oyo bellevie apesa ye mbongo abalela ye mobali reconnaissant zuma ajuaka garde corps asimba likonga famille moi c'est bapeka kiti ni tovandi boy topeka bonga mais lelo grâce à bellevie famille na balongola on ebonga bapesa makiti ya plastique très bien ovanda pona bellevie papa yango tika biso bato tozo reconnaître valeur à maman wana ata bato ba olobaki toza ko adorer bellevie ata bato ba bato sanjole moi j'accepte mais ça ba bola oui ko témoigner yango parce que bolama mutu kobata mapeka te yaya yesu kutu aza potopoto atia naye na misu atuni omoni abini omona mena omona bato lokola banini azwi su soya asali mélange na mabele atie nani moto oyo nani oyo amona Bartimée azwi atie atuni cette fois omoni abi wi namoni bato namoni likolo namoni atangi nyonso eza lokola babiso oyo tozalaki comment nakoloba tozalaki lokola barejete moko boye oui papa donc forme nyonso batia ngai tozomona mais grâce à bellevie wana grâce à bellevie lelo nga na vandi nazo reconnaître ba valeur à bellevie bato ni to bellevie sam mususu tendresse ba pesa mbonga garanta nga na bane ko lela makasi pona mbonga garantie ya bellevie lelo nzamba yoki prière na nga garantie sili ba boke bloko libanda mbongo oui parce que mbonga bellevie on fait ganga armoire wana ke pasuka place ake bombisa biloko armoire na fait pasuka ba kiti wana comme là c'est kota ki bintie quoi donc ba coupe pe bazwa soin na ye ndenge bellevie azoki soin na zeli asomeli armoire apesi garantie ya ngana za ina maluka masolo na loba no ngana za kiso na sokola na lelaka nzambe garantie bellevie ko sila te na mtakala siko na sa prière pour na mbonga garantie tendance azone akoma finga bellevie nzamba yoki pe kolela langa tala bi te mwana suka na koti ko banolela ya ne to boite mbongo na fona sisango lelo mbonga garantie na biso sili ala place avant lelo ko bova na kata pa ba et pas ba fa ala libana ba parents fa ba la na premier place ala le yate ala libana na veranda ça la pas c'est ça qui si bon ça la boye ba menace comme ya bamusu bango to ba maladie oyo mimaka na kufa yo banga te oya ka na presse ozo pointe vérité ozo loba oyo esengi loba yaya rien na yo na mbaso ozo menacer vie na ye na yebite zana loba no lo moko boyo omoni ba biso oyo toza ba dessin animé muito me gérite remorque me yaka pour eniate mateli yango ngabe bon yango timbaso yango na musapia yango na musapia mais nga namona passer amigo ledi namona Dimitri Tambré namona Jean-Paul Kanguvu bien blendé yaya aye beti pa ezongi na ebisa ko mon internet bo kanga date l'autre le 24 très bien pour noter yaya bo kanga date na internet o mingi bo kata bilamba to banolela bibeme mso vando tali botali mutu abilité to zaki ne lobby eza bongo na internet très bien moi musalo to sala ro yaya beaucoup plus eza ba visibilité ba chaîne na biso ne to lukaka très bien ozomona bellevie ya na chaîne nga loba te mais na kombo bellevie nga na zu visibilité yaya na kombo yoko ya ko sala nga mabe pona ka bellevie osanga mabe te nga ezwa nga te na ju ba attaque mo ozo sentir que tellement toi tozaki biso na biso bata yolo ovanda mabobo kuta na muto osanti so muto aleki mais osanti ba bemo ekomelo na nzoto mais tant ozonga ko zo d'olive pako na nzoto ebisi nzambe bombanga parce que nzamba yebi o na osala eza musana nga naza musala bureau te nazwi temps kokendo tanga so nini te parce que ba classe oyo totangeli ba misana ngo eza te lelo musala ekoma foza des fois toza na pui moko boye nga naza na pui te famille sans griffe nga mona obunda nanu sikoyo façonnango juste ka pona yaya pona visibilité na nga yo bokela nga maladi pozwa nini rien solo okufa te
ababeta idipine babane mdali bosnano babane pas dipine souci vraiment pas ozomona erate dipine tanga ya dipine kuto komaki asumbi na bilamba wana makamoko bo ezaka vraiment donc irrécupérable mais nzamba sungi dipine yo wana za bonne santé aza bonne santé ondima ko ondima ko te ke likolo bato be ngape yango yo eza to ondima ko nzaka lokoma pota mo amuke na zoki na musapi ozomona ya rien est manifesté toyebi comment dirais-je ba effet secondaire ndenge sali ba moto mutu pas zaka na corps na anticorps na ye et manifesté bongo mais et sali rien le côté biso to bano to ana okanisa kaka ke o ebeta ke bomaka comme rien zanano et puis on traitement rien on ya olobela ka belle vie papa lo kanga munoko te pona belle vie non kanga munoko te na banga nani ngana na nzamba kuba ata ba Emile ya bako pakata banzela sambo soki zomi balobaka ngana na nzamba solo belle vie na bonde la kataka biso maboka nzambe ngana mwana belle vie donde bako meka bana belle vie 50 peut-être bako simba moko mais biso tout wana to ezwate menga komo sanga passe na kobanga parce que na ba popo mama na biso si la bisala hotel ko tenir autre maawa bon to ba ko applaudir to ko soutenir ba œuvre le roi ba mukala na ba salaka et donc maman Belver tout ba biso ke oza vraiment ba minoko do ba maman minoko na habité tant yo la ne ba popo wana na o mona na internet ba o ba ndeko mino ya côté ya ngambu musu basalaka et lobela ki nini est-ce que c'est éducation est-ce que c'est nini o mama si la alobaki na internet wana ya na biso lo moko boye éducation hein ya malamu yebanaka kota la belle vie na Chila deux personnes différentes on comprend que muta mabende yeyo ozomona ovandisa belle vie na Chila otalima bamba otala mutu mabe yeyo belle vie ko va na TVT comment encourager de mère Nyangi belle vie ko va na TVT a Pieta Dingala pas merci hein akova na TVT applaudi Jemima Ibele ya Prince ya Jerry tonton Mou tonton Yams akosala ngote apesa Clarisse Plasma ba merci ba mamumulu ba petit mais costaud wana ba samigra ba Pamela Matondo ba Trice wana akosala ngote ba teka ba migra na akosala ngote très bien ba Maurice wana akosala ngote ba binobo belle akosala ngote ozomona pona nini Bellevue a contre déjà makambo musuto salaka. Bellevue beaucoup plus salé les promotions film. Mon ne to banana film. To banika film tine bande na suka. Ba tout oyo et pas Bellevue abete na ngoma bokote. Vraiment. Ozomona ozo sentir que moto peut-être un mususu eza na bato misusu Bellevue a bloquer bango pona pekisio likambo yo kate. Ozomona mais to mona ngo si la comme deuxième fois applaudir bango akumisa ba ese na ba mida ese mida boza ba ninga na ngai boza ba mama minoko lokola nga ya ozo reconnaître ngo peke ba yaka ta la chose grave ba simba personnalité ya Papé Lombe surtout on est ça la souci muta puya bango na nani c'est que c'est si là. Bah comment le niveau aussi ma personnalité mbondo aye munokoloka babouin mbondo lobi na Papé Lombe il faut fouka maza mutaka la fouka mbondo ma qualité ma valeur Papé Lombe mbondo de pakaza nango papa ngalufa katala de mwana zo kisanga soni banda na PC6 zo produire te elongwa abenga nima yoke no simba personnalité ya Papé Lombe za mutaka la fuka mela senga si la pardon quelle humiliation bon ya bongo yo yebisanga ke ne za bongo si la mutu malamu si la mutu mabe na yebi ngote ti ba koma na niveau ko finga ba mama top wana. Bah, comment on va finir ba maman étoile? On finit partout donc sans arrêt. Donc... Voilà, les autres ont deux fois si là encouragé Milena et c'est. Abengi bango boza ba maman Milena en tout cas, wana menge banika en tout cas bo saboli bien. Ba saboli nani po maman top akeneki. Maman top. Et ça complexe infériorité te tonde parce que zato selon ma pembe non. To selon ma bien. Mida lobi maman top ake mobali mta futele billet.
Oui, bien sûr. Toke on est à l'obit. Nani, maman top mobile foutele nini billet. Mais mida yo boko la papa ngwasati. Christian Sugar. Mida. Aboko la Christian Sugar papa ngwasa. Charanani. Mid et ce n'est pas na maboko la ya matuza. Et tout charanani. Suko mama top ake voyage ezake mobali mtabimisi mbongo noke mama top abimisi mbongo apesi mobali mais yo mida yo ese botinda ka mo ba mbele na Kinshasa tala suko likona ngo elandi mama banga boko la Géry Spire misa wata suko mama top mobali na ofute optine le mbongo to kelo ne banga kena ngoti suko na la femme de valeur o mobali abimisi mbongo o kuna mwaso bimisi mbongo bravo mama top bravo. Mais maman t'a pas qui est un producteur naïe. Asa guinéen. Denga batalaka maman Belleville candidat batalaka. Ba kota pa maman Belleville bazo contact ya maman mi ya maman top. Notre Rosanne ba film na biso parce que azo jouer bien bonabo. Oui, toza na poste à travail nebe et pas na biso. Maman top a que ça la fierté kaka ya Congo, c'est Congo qui gagne. Mais tellement ma mine ba message ko boko la mibali ba ona ba tendresse na boko la ba fa. Ba ko ba lingi pe ba kota maman top pe kana ligne na bango. So ka muta boko la mibali mta numéro 1 c'est si la boko la Géry Spire. Misa wata. Yango mone kiti pa banani. Et quitter pas banane et quitter pas ba esse. Et ça boko la oui, et ça boko la matuza. Mida boko la Christian Sugar. Nenga famille za lokolo. Siko biso be koto kuna be vi ba sale la kae. On a moi six femmes de valeur. Au moins une place to za différence entre sila na nani. On disait c'est tenga kaka lelo sila ba ko meme ngulu. Tomoni ekumani amemaki ngulu pa poza faire go ngakuna kanisa lokana omona baona podium bazo yemba to bazo bina baza sala atakuta ma video ne bazumaka batu be bazume bango te siko kimatala na yo mtolo yaki na tv lobi ke ngana za invité ya papa Hervé tomoni yote invité mo na podium pa ba présentateur ata pamba quel 12 so les abons c'est que faire métier 12. Siko mutabongo yo ko vano sala bango pasa la comparaison ya bango na Saratola parce que Saratola kene États-Unis aki akangi photo na ba statue des rock panza ngo belebe to mona pena ni mama ya biso muteke pa kenda kanga na statue des rock to mona wa akosala film na des rock bona nzoka statue ekeko oya bujakata ninga na raté Saratola l'équipe ka nzelo bataka ba S1 esika ba star ba kobo ba star américain aleka wana akoma kutango te mais to kena omona mama so muteke fukama akoma bisalu alongwe wana ake susu place nani Saratola sali publicité na kati avion basali video na faire rigola na kati avion yepe ekumanya memiye basali video na ekumanya sa video na ye yete maza matala na mingi matunisa yepe kokko omoni mutu atambola na songi efunda kana munoko mama muteka za songi na yango mone kititi pa bana na ye le yanda ya bali zela na sisa bango le yanda ya bali bakomio le yanda ya bali mobali na ete abali na menopause na nini bo oui le yanda ya bali na menopause bongo libala si les wapi libala yaki yanda ya bali ya wale yanda ya bala sali maresha kafu mobali wana mobali le yanda ya te mobali ya batu le ya bali na aja menopause le ya bo ya bongo libala ya sila obombela banani nous avons ba ngoni e bongo ya nini ozolo baboye ngana obanga na ngalo kuma na kanga batwa so ga batelo ba porto plainte wa JPE ba zo bakena soutien ko za bolanda yo yana bisayo amukamate zate po bango to ba vanda soto ke parquet mwana suka alaba na pena ye oui papa commanda soki papa juge mwana suka ofinga ki mutu bonasa nga oui papa na lobaki yango mais na lobaki yango na biti nini na bi papa zia siko na banotali so ba fait tendresse azanga mbongo vendre na ndaku te ayaki na mbongo futela te Belleville atangi mbongo pia garantie ndako wo zuma mbongo bale ezaki te Belleville tangeli mbongo apesi ye Christian Sugar akotambusa bilamba na nini Belleville atala bino valeur ya star ko aussi la beauté zo mbongo tourner 5 films ayena 2 films 3 films ayiba
Bolokoko, papa certain nyongo. Belvi avandi atali abs. Bolokoko, malgré tout moi ça bongi na kofinga te. Papa abi na kokufa. Certain wana nyongo. Zo mbongo keno kofuta. Yango kene kopesa. Papa nzambe. Ok toucher Roméo. Otika na zemi Roméo toloni. Moni. Roméo kufi hein. Yo tika na zemi. Charles zongeli wape zongela kama na mtu Belvi. Omona charge tout et ozonga kama mtu Belvi. Ya golo zo yiba na Afrique du Sud. Ba vandi ba buki emi na Afrique du Sud kuna. Belvi vandi atala bi boy moyen te zombongo ya golo zonga Afrique du Sud osa msa. Lelo ba koma ba fan révolté à chose za bango. Est-ce que Malika ozana mbongo bala te ba jimo paradis. Wana mbongo te grâce te makangi okati banaka ngokati asali peko kokobima te. Abali mariage de rêve Malika pake ko luka bala tala voilo ya nango Malika ondoza na kata cercueil mais lelo ofinga Belvi siko bien ka siko wa siko na expliquer maître magistrat ayoka après na tout siko papa 4 ans à 10 ans et que de prison est-ce que ba Rolanda yo parce que oh comme maman quand c'est défense Rosala parce que kuna peso balandi na mona intervention ye défense salami pe babina supplicité est-ce que na côté na OPS que aux arasir pena que le lobo et délégation mo pena roya balandi bianca pena yana biso ozongi na fierté yana biso bato ba beta 10 ans na prison baza hein oui bato ba sabe ba 5 ans ba 9 ans na prison baza boso nga na beta ata ina na pamba ezaka lokana na kebiso de service na bano travailler dire na sengi congé na musala makala za pe kanda kuti eza ndaku bato bango siko esonaka ne mal prison soki na kuna makala ça va mais prison ne bangisa ba parents eza normal elokana ke kopema très bien elokana ke nango pema mission de service donc na tiki no musala na travailler tellement dur na bit non que ça va que na kopema. Après un temps, on bima. Attends, on a sali 3 ans. Non, bima kaka. Voilà. Big up à vous. En tout cas, Maman Belvi Kandi n'a bon boulot, ça là. On est ensemble, on est au courant et surtout, on est derrière vous parce qu'il y a un grand travail qui s'est fait. Merci beaucoup à une personne noble pour moi, Joël Maton, nos garçons capables. En tout cas, Motomoko bien. Merci beaucoup à célèbre Lipa Sadangola. Merci beaucoup à Keloba Vision, grand frère que j'aime beaucoup. Merci beaucoup aussi à un médecin que j'aime beaucoup, Kani Kaninda. En tout cas, un bon travail, un médecin intelligent. Merci beaucoup à toute la famille membre qui est en train de suivre cette émission avec un grand plaisir. Continue avec Bianca. En tout cas, Maman Bianca, autant qu'il y a Congo de Belé, Thérèse, Talai Belé, ou Badaki Nassima, Maman Belvi Kandi. Menoma meju soki menoma meju soki makila minu na ngai aye pe na enveloppe bakaki yango bapesi mais lelo akoma fan révolté est-ce qu'on a posé na yibana parce que lelo pe yo atana Maman Belvi Kandi au moins après 3 ans boye Chombo boy, on a bien Bianca a se déchiner. Est-ce que les gens bloqué batama na sima ou to ezaka être bino na bino va défendre ka Maman Belvi Kandi ba contre qui seulement à tellement baza bongo biso te se retirer na biso ou to ezaka ndenge nini mais quand expliquer par rapport et analyse par rapport ya ndenge bomoni la mambango ba comme contre qui ya Maman Belvi Kandi. Voilà, au moni na lo bani lo moko boy. Papa ils a passé. Na biso kabasolo ndeko nanga moni Belvi ma Belva salaka c'est ba tout ba fongola maboko ba pesa Belvi chance na oloba na yo to so ngana mukie lelo comédien ba comment jouer c'est ba comment s'initier comédien contrat que nous ça spectacle na poto c'est grâce à qui? C'est grâce à Belvi où il a valorisé théâtre zalaki awa okeno jouer kuna ya ma peso mbota maboko pa au fond la boy 2000 francs mais la maille mais le Belvi a longo la système à mayonnaise ya mbota likasu aya na enveloppe à kaki a pesi comédien le comédien continue à comédie au bangi c'est grâce à Belvi. Osomona Belvi a kanga makolo te tangu na maternité à maman Olive. Belvi pa fongola ka mutema benga ba comédien biso ni atubo ya
nzoko éléphant yeyo to papa biso nyonso akangaka maboko ta komisa mama Olive propriété privée ya ye moko c'est pour tout le monde lelo Bellevue aza te yebisanga bakendaki nga kati susu yango na problème fo mona ke esilaka baka te motema mabe donc alia mama Olive ye moko asisa mama Olive mpona ye moko ozomona mais ntango mama Olive azalaki mpona Bellevue comédien tout akotaki nga kati comédien tout azwa problème Bellevue mama Olive asoutenir mpona Bellevue mais lelo moto abongo bino bokosa na maximum ya respect na ye te lelo bacomédien bakomo signe bacontrat baokende poto pona cinéma congolais etombwami pona Bellevue lelo tomona aforevo banigérien awa baosala bainterprétation awa bafilme banigérien ezoya awa mais Bellevue azolite biso mpe toketi na banigéria tozwa mpe bainterprète bako bainterprète bafilme ya Bellevue Même pas il y a Bellevue, mais c'est pour tous les Congolais ou Congolaises. Exemple et puis qu'on soit communauté mobile. Si ya. Ce que nous avons bien me cause na maximum respect na été. Il y a mon moninga na zaka contre bateau va finir à Bellevue. Bellevue kandi à vie. Ya. Na lobano naza Bellevue kandi na kokufa famille bota. Très bien. Ozomona parce que na mona moto asali lelo comédie. Pour lelo ba soule kauka ba papa so soule kauka. Lelo ba ya pona et pas ba comédien. Pour comédien na biso kitaki. Tozaki biso ni ataka o meno na enuma. O meno enuma Jesus. O na minu mawa. O na minu ona waniwa biso nyonso tout. Tozaki ka ba Nigérien. On a Mirador et Bandi. Mais lelo comment Maboke TV. Donc na kamora ba film maman Bellevue kandi propriété na nous et puis genre scénario idée en tout cas incontournable. Yo quand ici les lorsque maman signé. Yo quand lorsque producteur aya azui ni edo atemisi bango na Bellevue wana. Bazu ba film o ini edo koma. Bazu ya Bellevue te vous batie wana. Obi que producteur a préféré à Bellevue hein. Yo comme titre indécrottable. Misanthropie. Spiritus. Ozomona. Mon enfant donc non lobana yo ata bango moko ba uni edo bavana babi non cette femme là Bellevue là il me trouble il me trouble hein. Il me trouble. Elle nous tourmente donc elle nous dérange. Vraiment. Ah waouh Bellevue. Tala bata mayele kota Bellevue. Waouh ça va. Moi au gafelenge zate parce que la bongi si na plateau. Merci beaucoup en tout cas Bianca, nous chitons avec vous en tout cas big dédicace et surtout au Kolobani na batuto ba linga Bellevue kandi en tout cas na boulot ça là au maximum bango nini peut être au bazar un peu na ignorance il y a bon boulot ça là na côté à Congo Kinshasa na ngambo famille Bota voilà na vraiment lo na koloba d'abord mot de la fin na ngeza wana famille Bota botikara biso na maboko ya Nzambe très bien parce que moi ba valeur à Bellevue auto ko talisaka il y a d'autres personnes choquées à bango et ça la bango vraiment pas si donc bazoaka bango balingaka beaucoup plus to kota pe na monde ya ingratitude devant Bellevue na monde ba incite mais tellement to ça na ligne wana te yango moni batake ezozwa bandeko na biso en tout cas faut beaucoup prier il faut vraiment beaucoup prier ko bana ko bonde pona yemo Bellevue et puis na biso ba mbolo na ye très bien. Merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga, motema maman Nancy, merci na mauvais propre Tito d'Acosta, merci na Jenny Lema Aquarium qui lui a Congo 10 fois belle depuis Londres, merci à Charlie Mille dans Kata Londres wana, merci beaucoup à Jana Banakaya motema Rodrigue Bangala na Kata Italie wana, Jana Banakaya manifeste toi maman pour yo yedikato sa ndeto sala vraiment motema bato ya Rodrigue Bangala na kati ya Italie wana mwana bato ya maître papa na biso Gastino et maman na biso Choba yaya bato ya Jordan en tout cas vraiment bambote na na famille bota bato tout balinganga ba masa na basket boza vraiment tellement belé bo babino na toute place boza na bino merci beaucoup na Exode Azaki derrière la caméra donc et puis merci na yo moko na invitation na yo et merci na gros bébé à Kanisi na sur la chaîne donc merci beaucoup. Voilà fidèles amis téléspectateurs internautes, tout est bien fini bien, on est là à la fin de cette très belle émission.
Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'était l'œuvre de votre humble serviteur américain. Merci à Exode, Mickey était derrière la caméra en tout cas. Merci beaucoup à The Best Joël Image. Merci beaucoup aussi à vous, notre PDG de cette chaîne, Jemima Ibé, les télévisions, elle-même Jemima Ibé, le gros bébé de la presse. Merci beaucoup à la patronne, la poutine, elle-même, Maman Belvi Candy, pour le bon boulot que vous faites. Merci beaucoup aussi à mon vieux Arnold Lutumba, qui est le bas que je salue par l'investi licence et pétré de reconnaissance. Merci beaucoup aussi à vous, Joël Maton, nos garçons capables. Je vous aime énormément. Merci beaucoup à mon papa, Pasteur Elipa Kangoma, les défenseurs en tout cas. Abundela Kafou Kafou. Merci beaucoup à toute la famille Ngoma. Merci beaucoup à Jonathan Ngoma, les grands lions de la monnaie. Merci beaucoup à mon vieux Arthur Playboy, pape de la presse congolaise en tout cas. Continuez de suivre la série Indécrottable qui est sur votre site internet Bellevue TV. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous retrouvons la prochaine pour un autre numéro. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement, partager, commenter nos émissions. Ça nous fera énormément de plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Bien comme mon